voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple. Maman n'a pas eu. Salut, chers amis téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Vérité en face. Nous vous signalons que Toza, Kaka, même journée, il y a Vérité en face, Oyo Bogotala. Parce que je préférais d'abord Kobanana problème Toza Kinango. C'est-à-dire, les Tolo Baboye, Toza la Kamoro Tozu au traité Awa. Bon, donc peut-être vous retrouver dans la même tenue, c'est-à-dire que les même jour où toujours présenté problème. On avait d'abord voulu commencer avec cette émission, cette partie il y a problème pour que tout chité na suite il y a Bandona-Bisso en Afrique du Sud, un cas qui a vraiment choqué beaucoup de gens. Je vis comment beaucoup de gens réagissent dans les commentaires, dans les téléphones, dans les WhatsApp. Tout le monde attend la suite de ces problèmes. Comme on vous dit, qu'en dehors de cette caméra, Bisso aura toujours pour ça la suivi. Et dans suivi na Bisso, tu apportes un conseil. Total, il sera battu. Point positif, il y a les cambo. Pour qu'à la fin, tout va se réconcilier. Et la décision revient à la fin concerné. Les lots pour que tout me capé comment aussi ça problème il y a maman biso chada à cause il y a erreur moi salaki et ni baby ça partie à venir je dis partie à venir pourquoi parce que lobby nzambe kanga mutu ayebaka yango voilà par exemple ça au caméraman assuré na osenga d'abord au rafraîchir biso mémoire dans les situations où tu es sur la lelo et puis tu es dans le plateau pour que tu aies les couples en question. Merci. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex 24 novembre. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Tu sais que je t'aime. Moi aussi je t'aime. C'est pas pour rien que lui, tu honoré devant les parents. L'État, c'est pas pour rien que tu se déplacer, c'est pour ça. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai pour toujours. Oza mobalo marka vina ngai. Nako mingi papa. Oza moto na mutako atanga tata mudioso ko salo mabete. Mais si ko zo le la nini mabezali, qu'est-ce qui se passe? So il kambo ezala ate papa. Mobali nanga na yana ya awate. Pourquoi préférer avoir un côté? Tout cela va bien, non? Qu'est-ce qui se passe? Tout cela, la caméra, qu'est-ce qu'il y a? Bébé. Limbisanga.
Na limbiso na yo ki na eloko lobi te limbisanga na limbiso ne. Non, na combien patient loba na le problème ngo eza na nini? Na loba na za mutu na na koko bimisa bango te za likambo ya pasi. Eza likambo kilo, eza facilité. Eza blague eza pas facilité papa. Pour ça l'effort loba na parce que comment tchanga pena pe mal à l'aise, hein? Pour mango za ni. Promets-moi avant de te le dire. Cette vérité ou ce secret caché. On a bombardé. Papa, je dois te dire papa. Dans un monde, conscience est salée et je me sens vraiment coupable. Oui, tango. Aux Akana en prison. Tu te rappelles? En Afrique du Sud. Okay. Quand je t'ai annoncé la nouvelle que mais j'allais t'informer sur le voyage. Mais tout consort. Oui bébé, il faut attendre pour y avoir le problème en question ce que ça n'est. Oui, pour y avoir que Nazaki Nazemi. Et moi na suis allé bosso. Quand tu as informé à la famille mon beau-frère Akin ici, Tozaki n'a pas contact. Une fois, Nayamba appelle. Il y a un grand frère Mayo. C'était pas lui, c'était sa femme. Madame Bengakanga. Il semble que non, Chada. Yo, mon bali na bengi biso partir à prison le que Makamba Zemi. Ya bien ngoté. Ya tika ko na Zemi avant voyage. C'est là que confusion est côté. C'est par ici. Naebika bon naebika que benga bango. O ebisa bango que Zemio d'ailleurs Chada Zolo banaebi ngoté. Et tout ce cas là ko solo na bango na sujet Zemio wana. O balanga misanga. Mais moi Nazali, qu'est-ce qui se passe? Moi Zakaté, n'a conseillé pendant tout ce temps, chérie. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Au nom de notre amour, chérie, s'il te plaît. Mon amour. Moi, c'est quoi ça? Bébé, écoute-moi. Yokanga, soit ton Yokanga, papa. Quand on va canter, mais yo bisingake ozana zeli. Oui. Sans aucun doute. Papa, ceux qui testent tout ça. Ceux qui testent tout ça. Ceux qui testent adentro ça, papa. Mais là, ça pousse au perdre Bolingonoté. Est-ce que ça vraiment la pousse à tout ça la libala moto? Oui, il y a raison. Il y a comme maintenant aux autres il y a confusion dans tout. Mon amour, écoute-moi d'abord bébé. Parce que tu as confusion dans tout. Papa Yokanga. Et je commence même à douter que ma moto le bas que tu m'aimes et tu m'aimes. Je t'aime mais on a beaucoup caché en vérité pour un temps pour ton moulay papa. Parce que dans ce monde on a comment tu as confusion dans tout. Au juste qu'est-ce qui se passe? Na comprendre. Moi na zaki na mbongo na badoti de mbongo à tout moment pour na yo na mwana pe na moni mwana vanda kana ye. Au juste c'est qu'est-ce qui se passe? Na comprendre été. Moi na zaki ayote. Ah, ozaki na yo ko déconner libanda donc même na zemi yango zali na ngo ya ngati. Même pas. Wow. Nazaki déçu qu'on m'a informé la belle famille. Na comprendre na que mais bon, non, laisse-moi le temps au moins de m'expliquer, s'il te plaît, mon cœur, s'il te plaît. S'il te plaît. Comment il peut être ton cœur pendant que... Non. S'il te plaît. Il y a quelque chose qui ne va pas. Laisse-moi le temps de m'expliquer. Je suis fière de le dire, trop fière. Je me rends compte même que au moni bolingo batonga ngo na mambalo kutate. Onga mwana na moni. Je sais. La lizuku tuta na yona eto la lina ekutu na flat. Je sais. Molobi azai yangate. Moi la grand frère nangai bébé.
azomona grand frère na taille epesaka mwana ya grand frère oyo eza yo papa oyo kutu kodute te ça mwana grand frère na ngana donc autant to linga to voyage to ya na kini pona libala ngo ya moko esprit ba me moko ko hésiter je comprends maintenant mon frère maintenant fallait quand même oyoka place problème eza le problème eza que zemina yo wana oyo yo pesaka ye ilungwaka. Mais pourquoi maintenant c'est un bongo il y a moins d'années oui, c'est là où le problème est s'est posé. C'est une explication c'est que yo tango au bien qui famille na on qui chasse c'est bon que au yibi makamboisé mais on a été et qu'il y a pas passé par moment difficile. C'est la raison pour laquelle quand on a bimé la prison en Afrique d'ici premier mutu na banda ko luka. Ils ont une famille na ngati nasali effort ti na ba réseaux sociaux comme ba contact ezalaki na lukaka yango moni nde na eko na signaler que na bimi ti je fais tout voyager na yepo to ba kozonga après avoir koyoka ke azara sous na Afrique du Sud te azonga Kisasa nde yango moni ta on a kende Lubumbashi nde na bengi ayekuna nde pour répondre sur des crises là qui me demande maintenant dans onus na omoyoka c'est que l'ovango ezaki nango c'est des mensonges l'enfant là que yozo beta lisolo on est tolo ba boina Kinshasa au monde na mwana yo aza mwana ya grand frère à présenter qui yo tant au benga qui pour la première fois parce que elle pensait pas que relation la binomi balé et courait sous ko zoom à l'ampleur OK beaucoup matin à niveau mais le problème est comme la kinga oui mais moi les mambo ya nzela oui après avoir mais prison les mambo nzela est-ce que ngala OK moi je suis pas criminel c'est ça c'est-à-dire que tant yo boy les mambo nzela ben prévu ndenge ya kande salike na se retrouver na prison c'est que bolingo ezala ina ngopete parce que on n'y son ayoki de ingol ça même que ceux qui même dans ces temps là na balaka et même dans ces temps là anaza nekaka impatient parce que azuze ya mutu mususu azobi ya ngai mais non ezaki zemino mais position zaki na prison na leur famille na yo balobi ke yo wangani na tikala ko benga famille na ngai na tsula bango famille na yo mpe erreur tout le bon na on dit mango comment parce que yende ma bazo yebisanga nazo sentir que vérité ezalaki te pourtant bolingo evandaka nde na kati ya vérité pe compréhension mais oyo na oyo kawana c'est-à-dire aza ba agenda caché c'est kazala ba mibali na ebele mususu ezaki facile te na lobelo yango aidenga kutu na comprendre que il faut pas na avancer ezaki facile te na lobelo okutu na moni banda kutu na Afrique du Sud azotindela nga nakokosa autrement te papa comprendre ngai mobali na aza yo naza sûre et certaine kaza ya yo na trompe jamais namoni même libala yango ezalaki papa nalingi yo mpo na libala te nalingi yo mpo na libala te mobali na nga ne me fais pas ça s'il te plaît ça ne va pas non azalaki mwana yo namoni libala wana ezalaki azalaki ya yo na oyo wane oyo décision na ngai papa s'il vous plaît nga nalingi tokomana on n'était pas décision s'il vous plaît. Ne me fais pas ça s'il on n'était pas décision ne me fais pas ça papa s'il te plaît. Je pense que Limbisanga vraiment aux en choc naza vous tout rebondu makamusko na le bâti je te comprends que tu ça ne va pas so mona moi la moko ebaka moi na yo et kaza ya yote je vous comprends place sur Zali. Est-ce que ça la d'abord c'est vraiment on a pourquoi ko yebiso te on a pourquoi ite na batumi balé so ba oyo kanate ba ozale ba ova de sika comment to banda ko construire bolingo moko na incompréhension na mensonge on va dire déjà bande de yo ke bien limbisanga la za mwasi na yo limbisanga ina ko kusala donc dès bandi bo même ata leo na bali olobe oyebisanga susuke intel azali ya yo papa na trompaka yo te na trompaka yo te je ne t'ai jamais trompé mon amour heureusement ya na ba ko hésiter pour na ya na ba no yo na ba doute je me sentais coupable ya on va faire
ce Saint-Esprit au 6e sens. On a donc qu'on a un doute. Au nom de notre amour, sereinement tu m'aimes. L'amour aux Oloba. Merci, chers amis téléspectateurs. Je pense que Bisso Nabino, si le bon vous a rafraîchi par rapport à l'image où Parouzi a balancé les Bisso. Et nous sommes de retour dans le plateau de Bisso avec des couples en question, Papa Lelona, Maman Chada. Et je dois lui dire que Moutala Moutou, na Obombate, Moutala Moutaye, na Nzela Naye. Nous avons voulu vraiment aussi ça problème au Lelo. Papa na Bisso Lelo, promettait Bisso que au solo la famille. Oui, famille est très important parce que les Kabalibala, nous le bail l'autre fois, que les gens ont balé, mais ceux comme les balles et comme il y a famille, tout ça donc. Et les autres coutani pour que Toyo Kayo, mais ngai vraiment na linga qui avant tout que yoka lisusu conseil parce que nengo yeboye oye na décision na yo c'est ça. Bon, décision par rapport à position à famille. Par rapport à position à famille parce que ngamoko na lobaki na limbisaki parce que nzamba asengi Yesu alobi to limbisa mbala tuku sambo na sambo po nzambe pa limbisa biso. Donc naza na kandate na limbisaki mais kaka ndenge uti koloba mambali bale ya mamba famille. Donc, ce qui fait que... C'est quoi, on a lié avant tout bêta masola ba décision en famille. Famille et lobby. Famille et petit point de vue. Vrai, c'est vrai, la famille, ils ont les loba na libala, mais la vraie décision, ils ont pas na yomoko. Parce que qu'on se désengager na responsabilité na yo. C'est-à-dire que yo ne mutolinga ki moi si même bible lobby, même moi ça au kanine kobo. Soko olimbisa, ils ont dépendre na yo. Okoki ko limbisa ou pas. C'est-à-dire tout dépend de bolingo na yo. Mais nga qui avant au pesa biso oyo solo li na famille. Pour nga na linga mingo ba décision na yo pour famille ba pesika point de vue na bango. Mais yo ne muto décider na suka. To yebi ba famille mususu pesa famille linga moi cité to linga mobali te mais mobali to moi si a continuer na moi si parce que les a vie na bango les a ma famille te. Famille ba pesa point de vue na bango. Mais na linga d'abord to yo ka conseil ya bandeko tozana bango awa et puis to zongela aussi ko po to yo ka décision dans les années na oyo biso famille et lobby et to biso peto bakisa na oyo de kana ki jour wana pour que to aussi ça problème ko. Problème exacté, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Pas vous essayer puis ça biso va conseil. Merci. Merci Cordon pour la parole. On a émis du Koloba na papa. Papa na monyo lisusu et sali biso esengo komona yo nzamba sangisi biso esulelo et ça déjà une bonne chose loko kana osenga papa nanga pona kozala kobala mwasi ezala nango te pour famille fo eloba to ba camarade baloba te ezala bongo te ezaka mutema na osoki elingi mwasi wana mwasi pa lingi yo bobala na bino lelo vraiment eloko nga na osenga ezaka ka juste pardon na yo soki olimbisi maman Chada et ozala malamu parce que lelo koko boya maman Chada olobi okepe kolinga mwasi mususu mwasi wana soko kutani na ena makambu to mususu e koleka même o maman Chada sali yo lelo et ekozala pasi pona yo maman Chada komona e a mwasi moko kimia mwasi malamu en plus ayebi nzambe parce que na bolingo nyonso soki toti nzambe liboso nde to resisaka à reconnaître mabe na ye alobi erreur olimbisa yango ngai na kosenga yo vraiment papa soki okoki olimbisa maman Chada bozonga na bobalana ekozala malamu pe ekozala bien mpona mwana na bino aza na liboyi elo na kosenga kaka na yo yango wana merci Cordon pour la parole esalinga nano bien ndenge namoni bino lisusu boye
Magé boye mutuna nzela na ye esali ngai bien te parce que ngana ebe kandi to na solo la ki pe na yo papa na nebe kaki bo sangana ki mena kama ke boye mutazaka na sika na ye papa kolinga te biso to memaka biso moto memaka pa papa papa ba memaka biso te biso to lingani nde sala ke papa ke omema mwasi et pas papa papa poso yo ndimi ye kolinga ye nde famille ndimaka ezaka te ke famille nde fo loba famille ko ba te décision ezo kutaka epa na yo moko ngana ko sengeza la kake bozongana parce que mwasi naza mwasi malamu asale loko wana na volonté na été so to tali bizai volonté po ayoka ki peka na bande ko nde balobaka yango asake loko wana mena kolinga olimbisa ye aza mwasi na yo aza mwasi opendo ko ekofana nene ye wana ozomona po soki ezaki eloko mwasi ko na volonté na ye moko alinga sa eloko ante magi akosaka na ye tondo to bakosa ki me ekokosa ane zaki tamusuka po moyen de vivre papa yoka mawa limbisa ndeko na biso bozonga so ensemble po bozonga na mpasi bozalaki bozomo akati nde to bozobula msumo bozaki na po bosama kamna libala me bandi ko bendana eno tozukumo luka su satana kota na kata makambo oyo papa na lingo limbisa za na motema ko limbisa mama Shada bosa libana bino ndenge nzamba komemela bino alors esalingaka pasi me ndenge bozaka mutu na mutepa na bango mena kolinga nzamba sangisa kaka libala we sangana to sepela na libala eboko bayana eko pesa nzambe sengo. Merci. Merci beaucoup Cordon pour ma parole. Proverbe chapitre 10 verset 12. De là la Bible nous dit ceci. Haine et salaka mutu abosana eloko esengeli ya sala paluka sa mosusu topé memaka mutu na kati ya faute mais kasi Bible confirmé na mukanda ya proverbe na koloba ete l'amour couvre toutes les fautes. Cela veut dire soki bolingweza mabe nyonso ezipamaka kaka proverbe wana zo confirmé na kobakisa na koloba lisusu boye malamu nalia na ngata matiti kasi na kati ya bolingo ke nandi makolia nzoko to pe ntaba na kati naza na kati na nga nazoka mabe moko boye. Je vais dire ceci à notre papa na lingo comprendre bisiko bozalaki na bisiko bozalelo. Je vois nzele zaki mulai et comme il entend moko ka bolia bo sepela na bino eloko mo isalamiza lokwa faute mo isalami mabe mo ekomi mais cela ekoko longola bolingo te kati na yo. Or, l'amour couvre. Même ma maman n'a pas faillir kaka, n'a pas commettre l'oko yela qui est na kibomoto. Na kibomoto na mona ki eza bon na zo décision on a ça là yango. Mais en réalité nzamba zaki na projet mususu pona ye. Tango moto andimi pe avouer na motema mobima bolingo à reconnaître que na ça ki mabe alobi limbisanga. Papa trouver espace moko pona ye limbisa ye. Nazo kamwa kino siko bokoki ozalaka na ba condition comment pendant que maman na soza pisu na zemi na yo elle est enceinte de toi na yibite okoluka ozo décision contraire pour naye pour nani mon souhait ça que o comprendre que moi suis amemi moi na nga na kati na ye et moi o a souffraka pour nanga parce que ce qui ezaka pour na yo te na limite que maman oyo na vie na ko beta lisoka longola zemi. So ezaka po na yo te na limite que maman o akolo banga pe na sopa makila langa. C'est ce qui eza na moto ya ko fandi la pe ko lobela maloba ki na sopa zemi po na eza yo. Malgré que eza mabe na encourager été. Eza mabe oui, mais asala kango c'est parce que akutelanga na pression moko boye. Jacques azote ya église azoyebisa bango makaniso ezokotela bino po bosala mabe eza ya bino te. Eza makanisi ya diable parce que aza na posa bino bozalaka oyaye. Yango Deutéronome a précisé na koloba il y a seulement deux chemins. Mais kola lobi moi je souhaiterais que bo pona ya malamu. Pourtant ko pona ya malamu
ndoko za na kimia po za bo moya seko mais soko poni ya mabe ndoyo moko mi poneli vino ya pasi pe ya komema na liwa papa trouver espace mon kati na yo comprendre que cette femme aza mwasi nanga et aza na mwana nanga o ya liboso ke oui nzambe moko ayebi mwasi asengi bolimbisi mais ya mibale quand même aza na kati ya libumu o asali ki amema biso tozonga awa o asali ki biso ngai lokola papa lokola responsable nazwa makanisa ko bala eza o aza na libumu nde na fandi boye nazo ndima te to pe na ozela te na yoka makanisi mosusu mon plus grand souci eza kaka ya koloba ke c'est ma femme et to continue à procéder na biso wana nzambe aoza na sima na bino pe aotika yo te merci beaucoup. Ok, merci beaucoup Cordon. La parole, il y a l'obalissus encore une fois na journal Lelo, na libota otozaki na bango prochainement et Lelo tokota niso ensemble afin que toye bako fonder une famille forte aux alliés inébranlables et puis inséparable. Là, je voulais juste koloba na papa na biso parce que c'est lui le chef ou le patron du foyer. Libezo Bamokanda, Proverbe chapitre 12, le verset 1er. C'est lui qui aime la correction, aime la science. C'est lui qui la réprimande est stupide. C'est lui qui aime la correction, aime la science. C'est lui qui la réprimande est stupide. Moto la correction, et moto la science. Et quand on parle de la science, on voit le savoir, on voit la connaissance. Et maintenant, pour nous moto à savoir, à connaissance, essayez d'abord à dire ma correction. Et correction, ça se fait souvent deux fois tant que tout ça va erreur. Tant que tout ça va deux fois faute, deux fois tout les canamo va limite. De la même manière, notre sœur, je pense à une correction. De la même manière, par erreur, il peut oyo salaka, nanzela musala. Et ça que se retrouve dans la prison et même biso na chiti na makamune de comme lelo. Et c'est ce qui fait que les lopeto comme dans cette situation. Là maintenant, je profiterai de l'occasion il faut la paix que aux la paix équilibrée. Aux la paix équilibrée parce que ceux qui ont au comité katam sous erreur wanate et même qu'on a prison la femme ou ta femme n'allait pas aussi avancer à niveau où a comme là. Et là maintenant, n'est comme la place sur eux, n'est pas le même à la manière des hommes et que le vin tiré, il faut le boire. Et dans le comme déjà, et c'est comme le niveau où papa, un homme c'est lui qui engage les choses. Un homme c'est celui qui accepte que à la même milieu mais à une vision bien déterminée. Un homme, ce n'est pas celui qui a fait des fois, mais c'est celui qui sait ce qu'il fait. Et il engage des conséquences. C'est lui un homme, c'est un responsable. Là, je demanderai à vous, papa, vraiment, il y a qu'à trouver espace mon amouté manayo et puis olimbisa madame nayo. Olimbisa parce que place où il y a place où c'est pas facile. Et puis, il y a quatre de azana moine. Et moi, je makila nayo. Et je ne crois pas que makila n'a pas rejeté si facilement. Et puis, c'est très, très, très décevant, peu douloureux. Et on a aussi se saisir. Je sais que mon cher Makassi n'a pas quelque chose, mais cherche une place dans ton cœur de pardonner ta femme et ressaisis-toi. Un homme, c'est celui aussi qui se ressaisit devant les obstacles, devant les réalités. Ressaisis-toi. C'est sans qu'on découvre un véritable homme. C'est lui qui est capable de se ressaisir devant les réalités. Ou des fois, il faut emballer. Et puis, on a profité de l'occasion pour en finir ici. Je profite pour notre madame et puis les autres personnes qui nous suivent à la télé, partout où vous êtes. Une très bonne relation, on crée ça par la vérité. Et c'est très important, je dois souligner ça, par la vérité, parce que cette vérité-là, c'est la personne de Jésus-Christ. Et que ce soit quelque chose qui va venir après, comme vous avez fondé votre relation dans la vérité, cette relation va durer à jamais. Et c'est un peu ça. Mais Papa Nabiso, vraiment, nous sommes de cœur avec vous. Oluka place moko na mutema na olimbisa Maman Nabiso. Et je crois qu'il y a le meilleur devant vous. Et que Dieu vous bénisse. Et le Dieu de cet programme, Oya Sangisi Biso, Azaï Labino favorable. Zambe Apambo Labino. Voilà, nous sommes de retour dans le plateau Nabiso. Après, il y a conseil, il y a équipe Nabiso, il y a
ça vraiment et le monde ambitieux na souci ka moko ya romona c'est beaucoup plaît ba zomi sabonga ba ce qui est notre mission ya ko sangisa bato baza sur le point ya ko kabwana mais c'est là là il a soulevé élément très important koyoka ndenge de na biso moi si Chada lobaki l'autre fois ce qui a ça qui actuana c'est parce qu'il y a qui appelle il y a semi qui nayo belle sœur nayo disant que yo za ko ignorer existence ya zemi wana vi ba condition za ki nango azomona na te mona na za na charge ya ba sous charge à moi c'était difficile quand même vous avez eu les soins à Hollande là na landeli yango pe na kutani na bango curieusement bango ba mona ki ende charge c'est-à-dire comme akomaki bango nde ba komaki ko aider basalaki ka bongo pour faire passer que ngande na lobaki pour que ba se décharger na et pourtant na solo na bango c'est ce que s'excuser un peu à ce point là c'est dans ce sens là j'ai compris que donc quelque part responsabilité belle famille peut induire peut madame en erreur donc bon malgré tout ça il y a de ceux-là vie qui un peu partagée. Il y a de ceux-là où va soutenir pour balanda qui paye émission, non bon ça n'est pas adultère comme Rolim Bissaye mais talaka mutua famille alobi ba vandi saka bolingoto libala na le kuta père nango za diable père ya vérité za linzambe ce qui n'a renouvelé qui un peu intelligence comme je te disant il y a comme on a que to tambola qui peut bien te quand même que tu ando que ne peut l'église tu ando tambola peut en dehors il y a le bananzambe comment expliquer que bon comme inda kumoko bazemi d'un côté jusqu'à ce que de l'autre côté mariage et salamité ce qui n'a renouvelé qu'intelligence c'est pour que tu aies vendre ça et libala na biso na maloba na nzambe ils ont nouveau départ pour la nouveau départ mais curieusement dans nouveau départ en question on se rendre compte que on se personnellement qu'on pensait que bolingo ti même na prison nazo penser moi si nanga azali na libanda na bimaboye o azaka sous na Afrique du Sud dès lors que a informé que azana zemi est-ce que étant en prison est-ce que à l'aise souci bandagi kozala ndenge moi nanga zo vivre même déplacement il allait m'informer même na prison parfois on fait des appels d'accord ça ba contact moko même ba mi nangai au bazan Afrique du Sud je pourrais faire des contacts pour que toi ba nini ba joie responsabilité na ye parce que il y a des ceux-là où bazai pena ba mbongo nanga pe ba mbongo ebele ko poussa ba mitu kaminene quand même on a de l'argent il y a ba berera nzela les salariés qui se retrouver kuna des dents comme les gens qui font na bimi mais pour revenir na makambo ya niveau à famille après kosolola na bango bon bataille ici que au moni un mauvais débit fausse toute la marche d'une affaire et bandeli soki bandi mabe donc makambo risqué peut et kende mabe au moni na matière ya mariage soko sali un bon choix et barake na mariage nous vivre paradis aux à l'aise au vivre mais il n'y a pas de paradis dans le mariage donc c'est-à-dire quand on dit paradis quand même que on parle de paradis on voit place Mouro il y a des délices il y a kimia donc c'est-à-dire aux en paix parce que celui qui trouve une femme trouve le bonheur ma paix wana ba bonheur wana do ba kimia nyo saison na kati
mais ce qui choix ils ont ma B vivre peut sortir en fer, c'est-à-dire n'est qu'à proverbe et lobby. Donc, on va trouver femme moko querelleuse, donc ils ont épine, donc ils ont mal à l'aise. Donc, ils ont tout aussi, ils ont un bandeli, ils ont Bible lobby, c'est lui qui trouve. Et pourtant, avant de trouver, il faut chercher. Il y a des critères, c'est-à-dire devant nous, depuis Adam, Naïf, Baliambouma, Dieu a dit qu'il y a les biens et les mal. Mais nous avons choisir les biens. Nous avons conseil, nous avons insensibilité, mais nous avons ma vie. Nous avons ma vie. Donc, ceux qui ont fait mauvais choix, quand même, nous avons un mbongo, nous avons une famille, nous avons une bala. Non, famille, nous avons et au bima pour que écoute la famille na bango pour que les balles et salement mais famille et le biké bon il y a pour na bango va moniquer et bandi mabé bon nga kutu na senti que ils ont raison hein. Ils ont raison non au moni pour apprendre ngai que aux ans na zemi na nga mais on va supporter nga naza prêt ya soutenir yo ti mwana wana abotama s'il faut kosala adem parce que ovandisi libala ngo na lokuta na oconseille yo soki tokozalaka te ekozala mpe bien ozongela eloko wana na mobali mosusu te naske oti okobotanga mona osupporte yo nakosupporte yo soki mwana abotami sifo soki aza ya nga tobala ye yo fai kozala na confiance na ngai nga ndenge nalingai yo olimbisa na limbisi yo me mabe deja ebandi na départ meyebaka ke nga mpe na banda olinga yo mais bolingo na ngai deja osilisi yango na acte outi kosala donc esili nasala effort naluka bolingo naomona ke ekoti da bulu. Vous savez que cette femme a été victime. Victime ya mabe na ye moko parce que mutalinga ki ezali ngai. So le problème ezali fallait plus on reconnaît qu'elle a mal agi parce que à faire vivre on a rêve. Ya olobake ozala na mwana donc ya mobali alors que d'ailleurs nakato malobate pendant que nazali na flat nandi nakutani kutu na grand frère na ye ayaki kotala ngai curieusement tangu na beteli lisolo ya makambo ya mwana na ye oyo bande ko faire passer comme mwana nanga même bango ba yebaki yango te a s'étonner oh pourquoi ça imaginez maintenant ce que que tozwaki mwana ngo to voyager na ye papa lelo au moins un conflit, de base que vous renouveler l'intelligence. C'est-à-dire que nous sommes à bébé qui vont banailler les balles à bino na barosboli mais sans terme na barosente mais au jusqu'au bozong na droit chemin. Quand n'engue au guerrier au senté, n'engue payer passer l'erreur ya au sala ni numéro ya au kosa yo mama mwana. Donc moi j'allais j'allais vous suggérer que bon ba on a moni bon ba la makambo zéro. Alobi yangate bon on a monate. C'est comme si vous êtes sensible. Non, je suis prêt na lingi soutenir na vivre na berrer. Mais ça l'a mis déjà, si elle a pris le courage, c'est parce qu'elle ne veut plus vivre dans le mensonge. J'aime Yaliboso Yenda Ebisakinga Ezali. Mais même quand Ebisinga Peko Ezali. Si Ameminga Kena Mwana Azali. Maintenant, la conviction est que moi na oyo pe azana libumeza ya na supporter na supporter la famille ou les ala yoni bon toutefois wana position ya famille mais ngamo pe na appuyer ngo te maman
zala na yo calme na supporter yo naza bolingo naza posa supporter mais non posa bolingo yo zo benga bolingo na sentir ngo bolingo te tu m'aimes je le sais yo bolingo o basé ngo na ba matériel na ba mensonge jamais papa dans l'état la maman va laisser le temps au temps au moins temps on a supporter yo va laisser le temps au temps parce qu'on t'a menti que vous avez un moine et que moi n'existe pas. Mais pas César parce que demain après demain au moins on dit ma sous zemio yo bayo yebi ça OK oza mubali mususu oza yote parce qu'il est déjà aussi moi na ngona bota maman même je suis prêt ya re supporter so il s'agit na zule ndaku na refuteleni ndaku mais na ovana na e place moko si moi na obotama s'il faut faire la den maman Vanda Nakou, on s'est dérangé. Chers amis téléspectateurs, je pense que nous allons arrêter cette émission par là. Nous avons au moins un mode dérangement parce que nous avons senti sous Bolivie. Sinon, on va vraiment prendre le mouvement. Maman, laissez le temps au temps. Les bandits de Amabé, d'abord que l'objet après l'objet, personnellement, je ne m'attendais pas que Toro soit fait un bruit. Par rapport à notre par rapport à Mambo Salina. On se retrouve prochainement. Merci, bye. Mbote na biso bandeko, ngai docteur Pichu Tondele, naza pharmacien en formation, naza formation na université à Kinshasa na faculté à pharmacie et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le œuvre dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production il y a des phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir il y a des nzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique où ils ont ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi étude et puis qui si on ils ont la CRMTA ils allaient homologuer la ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation il a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis les bandes ya mboka qui si on doit produire la CRMTA et puis comme n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, une poche et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, on peut associer gel douche pour le traitement, il y a un bouton et puis pour réparer le poissonaillot. Nous avons dit 6 cheveux pour ça les lango huile nango na shampoing nango pour le traitement des cheveux abîmés, des cheveux haut et baby, des cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse ya ba cheveux blancs. Tous appelés na parfum na biso o to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ils allaient ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments tous allons na méamycine, sirop comprimé, ou ils allons kiss na biso ya ba mib, ba levure, ils ont anti-poison, ils allons traiter ba problème nyonso. Tous allons na kiss na biso diazostimile, ou ils allons traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, autant éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Tous allons na kiss na biso zingenalis, sucre na comprimé, où ils allons traiter ba différentes formes d'hémorroïdes internes na externe, ils allaient régulariser le cycle. Il y a ma maman, vous allez na kiss na biso sensifos, où ils allaient kiss il y a malaria, présenté sous forme de sirop comprimé. Vous allez na kiss na biso méamycine crème, où ils allaient traiter différentes formes de maladies, où il y a ploposo, mycose, où il y a na makolo ya bana mibali, maladie ya mpesema palata epa ya bana, na maladie musu ya loposo. Vous allez na diazolex, où ils allaient traiter différentes douleurs climatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen, vous allez pommade tombolingo ya papa na biso tondeli diazolo, vous allez na médecine crème ndenge na tamaki, vous allez na allium, vous allez kiss na biso ya tension, vous allez traiter hypertension, vous allez na borex, vous allez ko bomisa système ya papa, vous allez ko komisa yango mulai pe monene.
tozali na menga kisi na biso ya makila oyo ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie quel que soit son type ya anémie. Et puis tozali na tisane docteur Maxon oyo ezali tisane na biso ezali kotraite bamyome bafibrome kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya kobota. Tozali pe na diabétine oyo ezali kyste na biso ya diabète et puis tozali na antipoison na biso oyo ezali koneutralize poison na kati ya makila.